Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour, bonjour, bonsoir na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mokolo lelonga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or na ye kobetela bino masolo kande na mesala kobetela bino masolo na mesala kopesa bino ba conseil na mutu nyonso to kotala video na ngapo na mbala ya liboso soko monika ya titre esepelisi yo okoti. En tout cas Mama Bijou nazo sengala yo kobima boete s'abonner na biloko suivi finango ngawane ya notification pour la biloko tuna banda kotie comme la raona facilité nyonso. Mama Bijou alobi kobima pe boete telanga j'aime telanga commentaire pour na ko soutenir musala ya Mama Bijou ekende liboso parce que biso toza awa pona bino naso betela bino masolo na retour na bino ezali kaka bo partager ba video etala makapo pesa Mama Bijou d'or courage ya rozonga ya kopesa bino ba conseil. Mama Bijou leo na ekobetela bino lisolo moko euti na mboka na Allemagne ndeko na moko ya mwasi abengi ngai alobi Mama Bijou mekana nukobeta lisolo na ngai parce que nga moko soki na vandi nazo ko mi poser ba question ebele mais nazo zwa réponse te mais na yebi keta mususu na canal na yo nakoki kozwa réponse parce que eza kolekila ngai. Mama Bijou naza na besoin obeta lisolo na ngai kotanga kombo na ngate kotanga kombo ya mbanda na ngate ex mbanda na ngate kotanga pe kombo ya mobali na ngate kotanga pe tanga kaka Allemagne kotanga ville na vandi te parce que ce kotangi ville na vandi ezala batu bayebi ngai batu bakoyeba directement esika nini euti ndeko na ngai zala à l'aise. Mama Bijou abeta lisolo na ye na beta lisolo tanga bakombo batu te na robeta lisolo oya koloba kaka oya koloba kaka ai seke ezuye biso tozo bamba libanga ya libanga la mulili libanga la mulili na siko oya kolela kaka ai seke ezuye. Mama Bijou ka nena lobaka lisolo kokoza na moko ya original copine ngo pe ezalaka donc ba masolo ekokana kanango donc soko monike na lisolo o ngala zobeta tam susomi o se sentir que eza ekokani na ya yo. Mama Bijou alobi yo tire kaka leçon na katikati ya lisolo o Mama Bijou d'or azobeta na mukolo ya lelo ndeko la biso ya mwasi na mboka ya Allemagne abengi ngai alobi Mama Bijou ngai na utaki na nga Afrique sika bandeko na nga babengaki nga na yaka na kweki na mboka o Allemagne na yaki kokuta mobali na ngai o tozalaka na ye papa ya bana na nga parce que tositoboti na ye bana soki misatu papa ya bana na ngai na yaki kokuta ye autaki kokabwana na mwasi na ye kabwana kina mwasi na ye na mekeki kosala mwa ba komeka kolinga koyeba eloko nini o etindaki bango ba divorcer. En tout cas na bato mokili na ba camarades na entourage bato nyonso tu bandai koyebisanga ke mwasi wana mutu aboya mobali na ye donc ex mbanda na ngai mutu aboya ki mobali pa yebisaki nga lobi ayebi na ye te mwasi na ye mwasi obandaki kovanda na ye aboyi ye alingi lisusu te raison pas azoyeba te abondeli ti alembi mwasi na ye alingi lisusu te ye paza mwana mobali akoki kokontinue kovanda ye moko boye te ntango amoni ngai asepeli na ngai nga mpe ntango ayebisi ngai kaza na ye divorce mape na ndimi na ngai. En tout cas mobali na ngai atinda mbongo na Afrique mobali na ngai abalanga. En tout cas tozalaka na biso kaka bien mais Mama Bijou likambo nga ye kobetela yo lisolo oyo parce que donc liboso na bande komona ke makanisi na nga peut-être na bande kokanisa na bande koloba non likambo nga nazokanisa ekoki kosalama te. Mama Bijou nazoyebisa yo ke ex mbanda na ngai ye bakoma kozongana na mobali na nga sikolo bakoma kozongana na mobali na ngai na bandaki komona na bandaki ko remarquer yango mais ngai moko na uti kokanga mobali na nga Donc, tozalaka na bandako ezaka ba chambre likolo salon na se
na bandaki kokita kuti mobali nanga azalaki na salon mobali nanga bazo solola mobali nanga lobi o nayoki escalier kata noki akoya koyoka biso moto yango mpe akati nayoki kaka bongo me ntango nayoki bongo na telemi ngai nani yango wana akoki mobali nanga ngai naye tobombanaka eloko te me nani wana akoki koyebisa ye ke kata azokita akoyoka biso eza nani onasalaki vraiment sembla comme rien n'était napusani ti natali mpe ye namonaki bande kotala soki bainformation nakendanga mpe na cuisine nazwi eloko efale nazwa nazongi nanga lisusu na chambre nakipaki ye mpenza te mobali nanga akoma d'habitude akoma kozala soki asololi ta mosusu na mwana mwasi wana oyo ex mbanda nanga alongolaka nini na ye nyonso tu na whatsapp omona kolongola yango ntango akolongola yango moyena imona bamessage na bango basololaka ezali te kosala ke azalaka na ye mpe na kodi te amataki mpe alali na ye nga mpe na butuka ndenge ezalaka na yibi telefone namoni kote ya whatsapp namoni nanga bapele asololi na bato te nakoti sikoyo kote ya appel normal naye kotala na appel normal numero oyo abengaki ya suka numero ya ex mbanda na ngai mwasi oyo azalaka ya ye parce que mwasi yango mpe babota na ye mpe bana 3 kosala ke naye kokanisa ngai na lobi me bazosolola bango mibale bana bazali bongo soki bazosolola bango mibale pourquoi koyebisa ye ke akata ngai nazoya mama bijou wana ezali mbala moko te ezali esalama ebele nakoma kokangala voiture ya mobali na nga nakanga ata mosusu babiloko ata mosusu bapenya suki ya basi bakisano babrosse nakanga ata mosusu mwa barouge à lèvres nakanga banini nabandi sikoyo kosala mwa bankete na nga malembe ti naye koverifie mpenza naye komona ke mobali na ngai mwasi oyo ye akoma kotriche na ngai ezali mwasi oyo azalaki na ye liboso nde mwasi oyo akoma kotriche ngai nde mwasi oyo akoma kokende kodekone akoma kozongana na mama ya bana na ye me bakoma kobombana parce que donc ntango nayeki kosala bankete wana naye koluka approche na ye moko nasololi na approche na ye moko camarade ya mobali na nga nayebisi camarade ya mobali na nga bitala nga nazomona suspect boye mais eloko boye koki kosalama te parce que donc tozalaka na yo mwana mwasi wana azalaka na bafete apusanaka même pas pembeni ya mobali donc mobali soki aza na yo ya ye jamais mobali akoki kosolisa ye na misu na yo mais est-ce que mwana mwasi wana mpenza akoki kolinga mpenza amikitisa ntina niveau wana vraiment eza impossible tomekanani kosala bankete eza na bato ebele basalelaki nga bankete bayaki koloba ke oui en tout cas oza na raison bakoma na bango bazonga na bango bakoma na bango kobima mama bijou nameki kotuna mobali na ngai awangani moko mosu ye kosala ke nga moko nabengi mpenza telefone nabengi telefone nabandi kosolola na ye nasololi na ye mbanda na ngai nayebisi nalobi yo na mobali na yo ntango ngai nayaka kokuta bino bosi boboyana nga mutu nabomaka libala na bino te nayaka kokuta bino bosi boboyana mais nakoma kosentir lokola bozongana ko te tozongana na biso te babiloko ngana ye tobimaka te ngana ye toana bolingo tozaka na bolingo te kuta ata bana na ye asokipaka na bango te aka kotala bango te babiloko mwa ndenge wana nazwa courage mpenza na tuna ex mbanda na ngai awangana me mama bijou eloko na bengi yo mpona koyebisa yo esali ngai lisusu pasi makasi naye kosutuka balobi ke mwana mwasi wana aza na zemi epuis zemi ya nani ya mobali nanga onga naza na ye na ndako mama bijou eza vraiment histoire vraie et puis eza ya solo ke mwana mwasi wana aza na zemi mama bijou opesa biso conseil nini mama bijou na sala nini ye mutu azaki na mobali liboso mais sikoyo mobali akoma kobomba ye ata na bafamille na ye bayebi kutu te ke bazongalaka bato nyonso tu bayebi te ke bazongalaka mais selo banketi biso tosali zemi ya mwana mwasi wana aza nango eza ya mobali na ngai donc ye azalaka na mobali liboso eloko nini etindaka ye abuma libala yango wana sikoyo mama bijou do likambo toye koso bandeko na ngai lelo molungi eza makasi moya kokendela lisolo mpenza molai eza te parce que moto eleki mposa kobwaka periki mposa kolongola bilamba chaleur
Donc vraiment Maman Bijou d'or quand on na lobaka ozalaka toujours na bidor tu vis bozala jamais d'ici soko lingo ke no congé na kin hein tozalaka na adresse kaka moko to na maison de passage na biso o to benga on na kombo ya auberge eza na matongi na Irebu A37 à partir de $15 ozwa place à kolala ya kitoko et puis Maman Bijou d'or alobi ko kende te na suka ya vidéo zala wana omona ba publicité et puis numéro na nga nazotia awa benga nga pour ça la réservation ya place na ya kolala okozala jamais déçu. Bandeko nanga trop matata bandeko nangai batu balukela nga ka ba problème neti sujet boye neti sujet boye ya ba femme divorcée ya ba homme divorcé boye linga ngona makolo vraiment mais naza na choix te parce que eza lisolo o muninga zomona passe na yango il faut quand même azwa réponse et pas ya Maman Bijou il faut quand même moi si wana ya liboso ayoka o Maman Bijou do akoki koloba na ye pona likambo yazo sala ezalaka te ndeko langai bonasi bolandi lisolo Maman Bijou ngala lobaka soko comprendre lisolo te ozongisi moi muke oko comprendre lisolo ni Maman Bijou do azobeta muninga zolela alobi ke azalaki ye ayaki na Allemagne akutaki mobali na yazaki déjà divorcé mobali na yakoma kozongala na mwasi na ye azalaka na ye liboso et puis likambo lisusu eza grave nini mwana mwasi na aza na zemi balobi ke zemi ya mobali na ye yango na siko azomituna alobi abotaki na mobali na ngaba na liboso nga na ye na boti na mobali nga na kanisi ke ngane mtu na suki ya ye lisusu ko bota lisusu na mobali lisusu mais siko au juste eza nini mobali pa lingi ko nzima ete donc mobali alingi ko nzima ete ye peso nga na zana mobali aza ko bombana abombana ka koma même pas place à mobali so mobali alobi le kata téléphone ye pa kati téléphone au juste siko ezali nini Maman Bijou peta lisolo pesa conseil bon conseil na ngai na kobanda nanu na mobali parce que mobali nde mtaza maître non mobali yo nde mtoza maître mobali yo nde mtozo ko gérer bango yo surtout mibale parce que oya liboso okanga na makasi te opoza na ye c'est pour le bon débarrasser na yo ko débarrasser na ye pe facile yo mtoza maître yo muto yebi pourquoi obomaki libala na yo be baboyaki yo po nani mama ya bana na yo oza na ye siko mwasi na yo waza na mikanda obozala na ye adresse moko alobi ke yo nde mwasi wana ya liboso aboyaki yo mwana mwasi wana ya liboso aboyaki yo pona nini ngala ye komona ke papa na ngai mwana mwasi wana ya liboso aboyaki yo ozaki na tort makasi yo nde mtozaki mutu mabe yo nde mtozalaki mutu mabe ya mwana baboyaki yo sikoyo papa la ngai alobi ke tangu bino boboyanaki yo na mwasi wana libala na bino ezalaki bovandaki soki 2 ans apres yo kozwa mwasi mosusu nakopesa oyo exemple moko papa na ngai yo mutu ozali mobali ya basi mibale pour le moment nakopesa oyo exemple moko na pauvre papa la biso papa Bemba papa Bemba Saolona wazalaka na ba avion Air Zaïre te yazaki Air Zaïre yazaki Sibe Zaïre si je me trompe pas tozalaka na Air Zaïre na Sibe Zaïre ye faut yazala na moko azaki na ba avion azaki na libongo na ye ba msue bandai kotelema libongo jusqu'à mena ezalaka me ba avion nde ekufa papa Bemba Saolona papa Bemba azalaki na mwasi na ye mama ya ba ya Jean-Pierre mama ba Jean-Pierre Bemba papa Bemba azalaki na mwasi na ye tangu mwasi na ye ya ye mwasi akufaki mais ezala papa mosusu na oyoki kopesa bino exemple na ye me boyebi na bino kombo na ye te mais na pesi ya papa Bemba tangu mwasi na ye akufaka azwaka penza temps avandaka penza vie na ye mobimba ti ayaki kobala ebeta ta ba 10 ans 15 ans et puis mwasi wana atikalaki penza kozala officiel lokola mama ya mama ba Jean-Pierre Bemba te azwaka penza temps
Et ça, c'est un papa mosusu boyebi na bino kombo na yete a divorce kala mwasi na ye. Papa wana pona abala. Papa wana penza avandaka. Donc avandaka penza bina zana bana nanga basi bakoli na vanda lokola mariage nanga liboso e baby tikana na vanda na zala concentrer na vie. 2 ans c'est pas beaucoup. 2 ans boti mona 2 ans na nokuta koti kindergarten no to lo barate na nokuta ki maternelle te. 2 ans mingi te. 2 ans mingi te so zaki na besoin zaki na posa ya mama ya bana na yo malgré mta boya ki yo il fallait au vanda. Il fallait au zwana no temps. Il s'agit à kobondela ye. Il s'agit à koluka ye. Il fallait au lukaye parce que si la qui posa na yete, il fallait au continuer à kaka ko lukaye, il fallait au bonde la kaye kaka. Tam su bonga bozonga na bino. Yo pressé 2 ans pour ozu mwasi a lobandi ko botisa ye. Obotisi mwasi a ba obotisi mwana batu bana. Nombre o obotaki kuna liboso nombre po ko bota a obotisi mwasi a batu bana ebele. Hein? Aboteli bana ebele. Kuna babotaki soki mibali awa eko botelo abotelo soki abotelo bana soki mibali soki mibale na mwasi moko donc nani mwasi abotelo bana ozalaki déjà place à liboso et simbite oye na place à mibale vanda zala zwa position parce que eloko yo sali ezalaka te so kozaki na posa ya mama ya bana na yo il fallait ozwa temps au vendre même 10 ans même 5 ans et leke ça na bo eloko te mais ta mususu bonga bozonga na bino mais yo zu mwasi ya batu obali ye obandi kobota na ye apo zongela lisusu mwasi na yo ya kala wala penza siko elingi koloba nini rôle nini ozolinga kosala wana et puis soko lingi mwasi na yo yango ya kala tellement lokola yo za elombe lokola oya liboso abimi penza tababe lokola oza elombe yebisa wa mibale yebisa vérité ayeba ke ebonge ezalaki ya owana osozonga na ona ye pa nzima kozala koza anzima koza bakoma mibale siko na bango surtout mibale wapi premier bureau wapi deuxième bureau siko o boza na ye siko akoma deuxième bureau wana komi premier bureau signé bango parce que ningo zo vanda bo siko oboti ongo bota lisusu bébé ozobota lisusu bébé lisusu na mwasi na ona ya kala ozosala vie en désordre hein donc conseil ngana ko kopesa yo vraiment ezate na lobi na oka eloko moya muke so zaki na besoin ya mwasi na yo ya liboso il fallait au vanda il fallait ozwa temps hein ozwa temps donc au vanda vraiment ozwa temps na yo donc obondela soki kokai ko simbo ko bokokai na mino kozongana parce que tango ko obala okende mbala moko nziro bosana ka eloko kuna onzire posa ya mwasi na liboso esilaka te ou bien comment en tout cas osali mabe mais zwa courage hein zwa courage parce que mwasi na yo oyo bozana ye sikoyo ayebi na ye déjà vérité ayebi ozokanisa ye aza yuma ozokanisa ye aza zoba mais aza zoba te ayebi na ye malgré bozosala semblant soki bokutani ta mosu na bafete mwana mwasi oyo azali bosola te mais ye ayebi ke bozalaka ayebi ke bozalaka ayebi ke bozobota bebe siko bebe wana bana na yo ya ndako bakomona ye te signé bango yebisa bango vérité oyo akolinga kei oyo akolinga tikali lokwa posa na yo ezalaka na oyo ya mwasi ya liboso loba na yo vérité signé donc lokolo olingi ya liboso mingi bozongana na bino soki ya mibale akokoka te ta mosu mpe ya mibale akokoka na ye bovandi kaka parce que eloko ya koloba eza te ozosala rôle ya mabe il fallait ozala na patience balobi patience epeyaka toujours il fallait ozala na patience il fallait mwasi na yo ya liboso wana lokola ye aboyaki yo ye moko ayebi eloko nini oyo ye aboyelaki yo lokola ye aboyaki yo ayokaka yo na buzoba te ayokaka yo na mabe te ta mosu bokokaki kozongana parce que ezala mibali mingi soki aboyani na mwasi akomi bilingalinga koto alingi mwana mwasi wana ata alingaka azongisa motema nsima oyo mwasi na yo oyo azongeli wana eza na ka mosusu wana ye na koyela ye après mais mwasi oyo aza mpenza normal soki mobali boboyani na mobali oyoki mobali na oyo en tout cas okodégoute ye oyoki déjà mobali asi abala ozongele na likambo nini mobali asi abala bokozongana na likambo nini il fallait ozwa temps na yo
obondela mwasi na yo ta mosusu bolinga bozongana parce que nga namoni ke bolingo na bino mibale esilaki nango te parce que osi ozwa mwasi mosusu ozongi kuna na nsima lisusu koluka nini parce que ye aza oyo babenga nzungu akala aza mwasi akala ozongi na nzungu mwasi akala pourquoi soki mpe totali bien oyo ya sika aza mpe na age na se par rapport ya oyo ya likolo ozongi kuna na likolo kuna koluka nini osokoma na mwana moke bino bapapa bozo bosalaka mabe bosalaka mabe soki mwasi asali oyo eloko ya bongo en tout cas ekobima mwasi moko infidèle mwasi moko ndoki mwasi moko boye mais mwana mwasi wana andimaki yo bauti koboya yo na bakuna yo andimi yo oyo lingaki ye po ozalaki nanu morale oyo ezalaki malamu te olingaki ye po na ye aya kolongolo basusi siko basusi wana temesi elongwa nango aleko momona ye eloko te bino mpe basi oyo bolokotaka oke mobali mwasi mobali auti koboyana na mwasi na ye ozwi pu otie na ndako mingi bozalaka na badeception en tout cas papa na ngai nani zala sérieux vandisa makambu parce que mwasi oyo ozobima na ye oyo okomi kobima na ye lokola likangu na yo azalaka mwasi na yo oyo ezalaka ke bato bayebaka ye lelo okomisi ye likangu na yo mwasi oyo aza na kati ya ndako azazoba te azotala bino kaka ndenge nini bozokende alobi ke suka akokanga yo boye en tout cas zala mayele parce que mwana pasi abotami e ozalake oyo mpe azala oyo ya liboso mpe un jour akolinga mpe te kobomba na boye ti wapi donc suka ekoyeba nango kaka c'est le moment ya kogere makambo na yo tokei nanu na mama oyo ya liboso oyo ozalaka mwasi ya liboso lelo koma makango ngai mama Bijou d'Or naza na conseil vraiment ya kopesa yo te mais nakamwi kaka yo parce que yo nde moto ozalaka na ye oui alors mama na ngai vraiment conseil ya kopesa yo eza te ka nde nauti koloba nakamwi kaka yo parce que yo moto ozalaka na mobali oyebaka valeur na ye te ou bien nini eloko nini yango etindaka yo epusaka yo oboya ye yo kanisaki ke lokola yo oboyi ye omeki na yo kaka omeki ke oui nameki nabengani ye après 3 ans 4 ans tokozongana na biso ou bien comment parce que mutu être humain aza biloko ya kolia te parce que on a meka ye natika ye nanu boye après nsima nango na kozongela ye non omoni ndenge mobali yango asali yo ta mosusu ozalaki kaka toujours na bolingo na ye akei deza ya pamba bali na ye mais sikoyo ntango moto asi abali na ye pourkui okozala na ye pourkui okokangama na ye pourkui okolinga yo moto ozalaki premier bureau koma deuxième bureau pourkui okolinga komikitisa ti na niveau ya se boye mpo na nini parce que eza na mibali mosusu baerreur abongo makambo abongo esi esalama akende na ye mpe abota na ye mais soki esali keye na mwasi na ye ta mosusu bazongana soki azalaki na besoin na yo mpenza en tout cas aosuta mwasi wana epuis mwasi wana nde moto akobima victime parce que ta mosusu mobali alingaki ye mpona badeception azalaki nango na mwasi na ye ya liboso ye nde mwasi wana moto akoyeba bozongani na ndenge moko ke ifo wana alongwa wana nde basi ya bilombe mais yo sikoyo oyo kozongana na mobali okomi lisusu likangu na ye okomi lisusu yo nde babombaka ye ojuste nazo comprendre te pourkui kokondima makambo ya boye pourkui kokondima bakomisa yo likangu soki ozala mobali wana oyebi ke wi yo oza na besoin na ye bosololi ke ye mpe aza na besoin na yo yo mpe yebisa ye ke ndenge eza bongo ndenge okotya okobima lisusu te epuis toyoka ye mpe asala yango soki asali yango te seke donc ça sert à rien ou bien kuta va kutu kokoti na ndako il faut kopesa déjà ba mibeko lobiki ngana tozo solola ngana tozo zongala à partir d'aujourd'hui et si là ou bien na yoka so na yoki ke sili comme ça ozongi na kati ya ndako so ina yoki ke sili ninga na tozongani mosa malonga zala abongo mais obeti penza mabe ondimi okoma likangu yo tozalaki premier bureau en tout cas na yebite eloko nini epusaka yo obengana ye parce que osilaki na bolingo na ye te fallait pas obengana ye obenganaki na baraison moko oyo eza ya yo mais nga namoni ke je sais pas parce que
nayebi pete soki na 2 ans wana bayebisinga babi na 2 ans wana yo vanda na oza na osera en Christ ovanda na yo kanga na maboko wande kosenga ka nzambe ke asala ke un jour bokozonga na bozonga na modèle ya bongo bo est-ce que nzambe pesa koki ko permettre bozonga na modèle ya bongo mwana moso na za na kati il fallait que ba ilibana na kufa ba bozonga na bongo boloba kezaki nango kaka destin ke o kuna kufa le bozonga ni lisusu wana to benga ngo destin mais ye kufite kuna aza ko bomba ka yo vraiment ndeko na nga na kati ya mboka na nga awa mais kana côté wana vraiment ko réfléchir valeur nini o mobala na azopesa yo azopesa o valeur te parce que oso benga alobi na o kata téléphone ye azoya tala tina niveau ya komba o ya komikiti so mikiti si penza na seni kuna ngai donc na yebite réfléchir penza na kawana balobi oboti lisusu mwana ondimi lisusu kobota lisusu mwana do yo ndimi penza do ndenge za wana foyer wana penza ekufa kaka yo po boma peka lisusu foyer wana soki obomi mo foyer wana le yo kozonga na mobali wana pona ni bosali ba aventure aboye so boyeba kike boko kaka na bino ko boya na te il fallait mobali na avanda azela bozonga na bino un jour par rapport aux lisusu bana nani mobali ki abali mwasi mususu aboti na eli lisusu bana atika lisusu bana wana azongela lisusu yo donc nga penza na CP na comportement ote et puis valeur na yo ezate soki penzo za vraiment elombe à moi si soko za vraiment na besoin ya mobali wana yebisa eke yo kotia okobiba lisusu te yebisa eke yo kotia tozo benga ye yo kotia tozo ko bloquer ye parce que ye akutaka ngana yo na boyaka yo ezalaka erreur mais ndena ozongi boy ozongi libela sala ngo ka poto nzima koza elombe nde bazo bomba yo boy ezo sopa o makasi ezo sopa yo mwana na kuta botami donc mobali akosoli même pas et puis mobali mwana moi sala yebisinga bi mobali na ye jamais alala libanda siko bokuta na wapi kasoka ka uti musala na ba pause akosita msusu bouchon na nzela peut-être balobi 20h azaka déjà na ndako siko bokuta na bino mbale wapi pourquoi ondima makambo abo pona ni omi ndimiti yo tozaki na soki Denise soki na nokoma soki ndenge ozaki Denise soki nyaki okomi nani oya ba Alempe la balobi mtaza so premier bureau bon ye penza azana na dossier te na oya ba kutu te place na oyi ko tia yo ozaki mo sa liboso komi likango et puis likango ango ya yo donc mobala zo bomba yo mobala boti na yo moi aboti so lisusu mwana okomi na bana na ebele azaka ka ileki ya ba yaya o bazala wana liboso oui otika na mobali moko félicitations bravo mais ezongeli na yo na mobali eza malamu te parce que oza na valeur te beta mesa sala pe ndenge basi ya bilombe basalaka ndenge eza na kutu ebandeli deja osali obeti mabe ka tanga bande koluka bozonga lobe soki yo mtozo luka bande koluka ye na elimbisi yo tozonga na bongo bana oyo ya boti soki yo mtu bande koluka ye mobali aza capable osala oyo asali yo wana au moins que soki ya luka ki yo il fallait ko kwesela ye mibeko yo zo luka nga condition na ngeza boye il fallait ko pesa ye ba condition mais siko lokola yo soki yo luka ki ye tala nzela memi yo ba décision na biso tozwaka na mokili avant kozwa décision il faut beaucoup réfléchir. Il faut vanda okaniso bi likambo na osala esukela andeni likambo na osala est-ce que na kwa sime yango mbula na mbula likambo na osala est-ce que lobi na ko regretter te totika kozora ba décision na kanda ezala mutu mususu abanda ko kanisa likambo na 2000 ayeko sala ngota musu na 2024 à 8 ans ya ko réfléchir à sali ba équilibre atali kotoyo soki akei na kufa na eloko nino kaniso bite na kufa na eloko te kotoyo soki akei ofando kaniso kosim na kufa na eloko te est-ce que na kotika la kokoma mutu aliboma ote est-ce que na kanisi nyoso est-ce que na koyina ya vie te na koyina ya vie te pona na koyina ya vie
na kwa ina invite na omona est normal parce que déjà toza na bana na kati. Avant que ça likambo, il faut beaucoup réfléchir, il faut que kanisa likambo nazo sala na osuka na ndenge nini. Eza na basi mingi bobokela mibali na bino libiloko libanda tam supona mutu moko asalaki. Eza malamu te tala ba source nango etala ba nini nango to ba résultat nango to zozwa. Bobokeli mobali na biloko libanda bengani ye parce que influence ya batu miso ya batu. Okanisa ki penza malamu to sali bon po ba mona o danger. Nzoka na ki danger ale yo wana ko misu kozonga makango ya mobali. Bobokeli mobali biloko libanda parce que ta mususu famille na yo après soko mi kozonga na mobali ngona sima. To sala makambo ezali ba posa na biso, to sala makambo ezali malamu pona biso avant ko sala likambo il faut ko réfléchir pona ko ya ko sala la bêtise oyote parce que so mobali ngo penza alinga ki ya solo azalaki ya yo tango bino bale bokomi ko solo la il fallait na ndako na ye ba yeba penza ke oui azongani na yo mais kuna na ndako na ye a eloko moko te trace moko ta kota na ye avant lokola bana classe akotaka avant betaka masolo na yo te alinga kutu ba yeba te ki basolo asolo la na yo soki abengi yo il faut effacer message donc azo banga na numo abazo banga mosi na yanda ko bazana esiko makasi siko yo kosuka wapi yo kosuka wapi yo komo kozela siko ka mobali aye 1 heure du temps avant de aller ye wana tellement que aller ake ya koti na ndaku na soit avant di calme na ba église bokoki kokende na yete na ba fête bokozala na yete ato boni ba na ba fête ko pousa na kutu pembeni te bongo siko tina nini zapi tina nango ezapi ndeko na nga o réfléchir te et puis tant on sala ki likambo il fallait réfléchir et belé parce que yo pozaki ka na posa na ye mais le kozaki na posa na ye il fallait attendre 2 mois 3 mois pour bongisa na bino yo kanisa kini ya kovanda 4 ans 5 ans 6 ans zela ko kaloka masolo ngana uti kobeta ya batata wana mibali yo surtout bazala ramité mamo côté eza mibali misusu bazalaka bakanisa rapete oboyani na mosi lelo bo bimisi mususu oboyani na mosi kaka lelo bina milier mokili mobimba emoni mosi na c'est quoi ça tala ba esprit mukie na likambuni na raison nini voilà ce qu'on peut prouver ya kala non ça se fait pas donc bozaki na bino bali na bolingo yo kanisa ke mobala nga ko vanda ta mususu 5 à 10 ans alanda ka ona sima bébé yaka asali na ye yango pete azu mwasi na ye tika couple na bango calme lokola yo nzimi ba bomba yo soko ko yoka video oyo en tout cas boya na yo abakiselo lisusu mwana moko apeso peka kamango ya boya na yo ndenge azosala ya kobomba na obata marana sima boya parce que ezo silisa ki dignité na yo epa ya mwana mwasi wana oza lokola likangu moko boye kutu jamais bayebaka ye liboso oza lokola likangu moko boye bayebika alobi awa donc ça sert à rien nga mama bijudo na lobi ça sert à rien donc tikala na babina bébé na yo lisusu o baye ko bakisela yo boya na yo aza déjà na mwasi na ye na bana na ye tika couple na bango et vanda en paix parce que oza na place lisusu te azalaki ya yo moko mutu bimisaki lokolo bimisaki ye pas azalaki pressé asa zwa mwasi mususu tika bango sukola maboko nzimata mususu okufa na katikati ya mutema mais likambo yo sali esopio makasi soko koyoka conseil mama bijwa lobi tika bango bavanda tika couple wana bavanda calme parce que mwana mwasi wana ye mtu azali occasion ya divorce na bino te ye ayaka na ye après 2 ans de bakutani na mobali tambo zalaki bino mibale mwana mwasi wana azalaka te non nasi conseil na ngai ekokoma soki po boyi koyoka conseil o mama bijwa do apesi yo sala sikoyo pesa sikoyo position ke mobali azalaki na yo liboso signé na mobali wana a signé na ba feti bo kendeke soki ko simba na mamatanga bo kendeke mwana moso anda couper ayo kasango siko sebe mwana moso na zana ye na mutema pete a otike lo siko libala otikali nango dondwi nango biloko mibale na pesio yango wana soit o signé
et soit yo ko to ko kina ko signer yebisa mobali oyo komi ko yiba ye wana yebisa eke abimiso sko na miso abatu yebisa yeke bobimaka na ba milliers e batu ba yoka batu ba yoka ki bozongana asala yango soki asali yango te aboyi kosala yango en tout cas okozwaka réponse soki oza na posa ya kosala kopanza tubla batu babimisa yo na bakopanza couple ya batu babimisa yo na bamilie mwasi na ye oyo azwa sika akosiporta yango te akotika ye soki mpe mobali aboyi kobimisa yo na milie yo moko opesa réponse ke osalaki faute osalaki fela makasi fallait pas ozongana na ye so oza na mato ya koyoka je pense ke okoyoka mpona ndeko na ngai ya mwasi oyo oyaki na osika babali yo mama Bijou D'Or nga na kopesa yo kaka conseil continue kozala na maîtrise otuni mobali azowangana na ye continue kozala na maîtrise soki eza ya solo un jour ekoyebana nango et puis nini lisusu c'est ça eloko na oyi koloba yango wana eloko na oyi koloba yango wana soki apresentaki yo ayebisaki yo vérité ke mwana wana abotami peut-être okoki kosala autrement mais ye azobomba na ye azoboya na ye yo mpe moto opanzaki mpe bango te vanda na yo calme ezala na yo bien bobimaka na mobali na yo ndenge bobimaka bokende bafeti bino ndenge bokendeke bozala na bino kaka ndenge bozalaka parce que ye azalaki ya liboso ye azalaki ya liboso donc c'est ça mais baza kobomba ye mobali azopesa kaka mobali azopesa valeur mobali azopesa yo kaka poids na bafeti ya bafamille na ye akendeke kaka na yo partout akendeke kaka na yo bafeti ya bakamaradi banini ozalaka na ye ata mpe mwana mwasi wana azali apusanaka pembeni te sikoyo nani na nyonso to wana nanango azobima zoba moto azobima zoba eza mwasi oyo ya liboso zala na yo na maîtrise mama oyo nga napesi yo comme conseil yango wana nalingi bino mingi bozala toujours na Bijou D'Or TV bozala jamais de si biso tobetaka ba histoire vrai mama Bijou D'Or alobi ba histoire ekokanaka et puis lisolo na lisolo ezalaka na modèle nini ebetamaka il fallait tobetela yango kaka bongo parce que tokoki koloba te ke tokoki kobetela papa wana maboko te abotizalaki na mwasi liboso aboti na ye bana atiki ye parce que soki azalaki mpe mwasi mobali malamu ta mosusu mpe alingaka tika mobali mwasi wana mpe alingaka boya ye te soki mpe azalaki mobali malamu ta mosusu mpe alingaka bala dans 2 ans te alingaka vanda donc tokoki kobetela mobali wana maboko te abotaki kuna libala ekufi aye kobota lisusu awa atika lisusu bana wana bango moko azongela lisusu ya likolo ya oyo wana mosusu ozomona likomi lokola filme eza malamu te il faut na mokili moto ozalaka na position il faut ozala na position mwana mwasi oyo ayaki ya nsima aza na foti te aza innocent akuti kaka lokoti kaka mibali ndenge basi mosusu balokotaka na banzela akuti kaka mobali moko ya aza divorcé alobi bon oyo aza divorcé tovanda tobota azwi yo bovandi boboti nzoka mobali wana non boule na ye ezalaka kaka na mwasi na ye ya kala ce n'est pas normal il faut tozalaka na position et puis il faut tosalaka makambo moto wana ozosala likambo nayebi ke nazosala likambo na ngai suka nango ekozala boye loso nalingi motu wana na ovanda meme ata 10 ans naotala nzambe asala mais soki osali pressé c'est que oza na ntina ya motu wana te pourquoi ozongela ye bozala toujours na Bijou D'Or TV oza na lisolo na yo pesa mama Bijou D'Or abeta yango okozala jamais de si kande na lobaki bobima te bozala toujours wana otala ba publicité ya maison de passage na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama Bijou D'Or alobi ba chambre na biso oyo ezala ya $15 soki oye kowumela à partir ya ba 3 mois tokitisa yango na $10 na kati ya maison de passage na biso toza na boutique toza na restaurant et puis toza ko construire lisusu toza ko tonga toza na ba travaux tozosala toza ka na 7 chambres kala mingi te so nzamba asungi ane oyo tokobakisa tokokoma na 8 chambres et puis toza na ba projet tokoma ti na ba 16 chambres donc merci na batu oyo bopesa na biso confiance oyo bokendeke na maison de passage na biso parce que musala na biso ezotambola malamu na ndenge bozokende ndenge musala na biso ezotambola bozopesa ba témoignage ya malamu en tout cas mama Bijou D'Or alobi union fait la force zwa vidéo oyo
partager yango pesa ndeko wana linga kende congé loba mama bijou do asolo la ranae bien toza na ba chambre salon cuisine toza na ba deux chambres salon cuisine toza na chambre salon cuisine moko ya 35 toza na chambre salon cuisine moko ya rez-de-chaussée ya 40 mama bijou do alobi biso ko banga na ba prité mama bijou do asolo la kitoko makasi asolo la bien yaka na mbongo oyo za nango okozwa place et pas na biso toza pe na deux chambres salon cuisine. Donc, tu as un problème à maïté, tu as un problème à courant, tu as une sécurité, tu as un garçon de chambre, tu as un nettoyage, tu as deux filles, deux garçons. Et puis, tu as une gérante, tu as Simbi, Malewa, tu as Lambaka, maman Nadi, Nazawana, Azozela, Moutourokende de congé, Nakin, maman Bijou d'or, le libo, pe sabiso confiance, Bokozala, jamais déci, Bota la publicité, Nabiso, et puis, Tokutani, Mbalasima. Bisous. Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pesa la manger. Et pas la mission de Moussala, donc Moussala ezo kene nango malamu, maman Nadine umela, bota la salon na biso ndenge to changer ba kiti, to changer les binopé, salle à manger. Ndako bozo mo les chambre salon cuisine. Et comme akapé deux chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci. Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou naeka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na Matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kini. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na Matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na ya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas la biso tozala toujours plein. L'appartement la biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi o ya $15 wana so ko yeko umela. À partir de 3 mois tozala on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir vous payé confiance, vous allez toujours là pour nous passer le numéro de téléphone n'angé pas ya batu. Maman Bijou lobi, il y fait la force. Et na kati ya Matonge. Auberge na biso ezali wada pour na ba séjour na bino. Botala ndenge Maman Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo to lambaka kitoko na kati Maman Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5. Oh Maman Bijou lobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 o tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Bota la cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Bota la place to bongisi pona koya kosala mwa repo ba pa ya koya kovanda. Bota la appartement na biso ndenge eza kitoko, appartement numéro 1 oyo tokoti na kati, ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko umela Maman Bijou alobi kobanga te. Maman Bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger. Botali bakiti na biso ndenge ezali propre. Botali cuisine na biso ndenge eza kitoko. Ndako na biso eza kitoko. Sécurité eza assurée. Maman Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge Maman Bijou abongiseli bino
appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Appartement na yo, appartement na biso to bandi à partir ya $15 seulement aux 8 chambres na yo ya kolala ya bien. Soki po koya ko umela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati. Obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala Mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Oza na posa kosala mutu kado yo oza na poto. Contactez Mama Bijou na numéro